le bon chemin, Jésus le bon chemin pour ma vie. Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin pour ma vie. Bino balingi ya maïdjane bololé. Bo s'abonner massivement na Congo Cool TV. Mpa Congo Cool TV yangonde makambo. Boko jwa babiloko a moto ya maïdjane bololé. Mpa fi masika ejo banda na Congo Cool TV yangonde makambo. Congo Cool TV télévision ya biso nyonso. Congo Cool TV qui t'a compéré. Eh barubi tuye na nini? Tuye na Congo Cool TV. Congo Cool TV makam nyonso ja cool. Théâtre ya cool, musique ya cool, bemika ya cool. Action. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et natombi binombote na kombo na Yesu Kristo. Tous en émission na biso tozali totalisa bino lelo na tina ya boyei ya Yesu Kristo. Est-ce que vous allez prêt? Donc pour na kozala vraiment mokuse thème nangé ezali Jésus revient, es-tu prêt? Yango yamboye teto banda Matéa na biso alingaki au moins tozwa temps ya kobondela bisiki ezwali yo kanga misu na yo tozo sambela kolo na pesi yo merci na tondi yo matondi pona émission oyo yo lekisi biso na yango pona kopanza sangwe lamu na yo yo lobi tokende partout dans le monde pona kosakola sango malamu na yo nzamba lola tala biso yo toye liboso na yo pona kopanza sango elamu ya kombo na yo mokonzi tika nyonso ekosalema ezala pona lokomo na yo na kombo na Yesu Kristo amen. Bongo na pokwa lelo tope na journée ya lelo na lingi tolobela na tina ya likambo o etali boyei ya Yesu Kristo. Beleme tangu nazoloba na tina ya boyei ya Yesu Kristo eza na ba réalité belé bato mosusu tangu mso akoki kokanisa ke non koya ya Yesu Kristo lokola akoya mokolo yebani te ye il faut banda kosala o nyonso to alingi parce que yebi ke to sana ekeke ya grâce non na lingi na yebisa yo que Jésus revient. Est-ce que et si obongi sami bien mais sengeli na biso tozalaka près na ngonga nyonso tu pona koyeba na koyamba sango malamu oyo Yesu Masia atikela biso. Le retour de Christ est parfait. Une certitude. Plusieurs personnes ne s'y intéressaient pas, tandis que d'autres n'y croient même pas. Ce fait n'est vraiment pas si prenant étant donné les degrés grandissants de l'athéisme constaté à ce moment. Les gens sont plutôt et massivement attirés que par l'argent, mais la parole infaillible de Dieu est formelle à ce sujet en ces termes. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Bien aimé, nalingi na yebisa yo ke mokolo oyo Yesu akoya eyebani te. Mokolo ya koya mwana na mato ya moto yo yebi yango te. Ni ngai ni yo moto zo yo ndanga esiko zali. Ni ngai yo ni moto yo zo yo kangai na etando ike. Na yepo na koyebisa yo ete koya ya Yesu Kristo moto ayebi yango azali te. Koya ya Yesu Kristo ni ba magicien ni bato bazo kota na ba fitilité moto ayebi yango azali te. Tika na yebisa o bien aimé esengeli ba na kobongisa malamu po ete koya ya Yesu Kristo e koyeba na koizala
na mpoasa oyo moto ni moko te akoki koyeba yango. Bolimbisanga na longola vraiment chapeau. Pote na lingi na lobeloko eza motuya. Yesu Kristo atiki biso na mission ya koloba ete tokende partout pona kosakola sango malamu. Sango malamu to kosakola eza nini? Eza ya kolata te, eza ya kolia te, eza ya komela te. Sango malamu oyo esengeli biso to sakola eza boyei ya Jésus Christ de Nazareth. Poete batalisa kibiso na mokanda na Yesu ki totangi rapidement na Matthieu. Na mokanda ya Matthieu chapitre nango 24. Toko comprendre ngai na yo eloko nini makomi elingi kolobela biso. Bolimbisanga moke. Na Matthieu chapitre 24 verset 44. Rapidement tozotanga makomi na Nzambe. 23 44. Bible zoloba na ngai ete Matthieu chapitre 24 verset 44. Bible lobby. Ok, natangi na kombo Yesu. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez, vous n'y penserez pas. Ma commune des otalisa biso esengeli na biso to kebisama to sala keba po ete mokolo Yesu akoya eyebanite bien-aimé esengeli na biso to bongisa etamboli na biso to bongisa bizaleli na biso yo oyo za dans les faux, c'est le moment ya kobongisa nzela na yo Yesu akoya bien-aimé makomi changé te makomi ezakaka oyo yango ezala nde kotikala. Bible zolo bana biso malamu ete Jésus akoya. Est-ce que yo bongi sami déjà? Yo moyembi si yo bongi sami. Yo mo Christ si yo bongi sami. Yo yo sakola ke si yo bongi sami. Yo pasteur si yo bongi sami. Bien-aimé, tika na yebisa yo kozala mosala nzambe za malamu mingi, mais esenge to bongisa. To bongisa koya mona na nzambe. Mission oyo biso to yelande yangwana. Soki yo za pona ba fitilité, soki yo za pona nyonso tu wana, Bible zo bana ngai nyonso ekoleka, mais maloba ekotika la koleka jamais, parce que Jésus Christ nazo yeba malamu ete azali liloba, yenda azali nzela ya bomoi. Tala soki okangami na Yesu na bomoi na yo, oyo yo lukaka wana na makasi okozwa yango na facilité. Namona Jésus ko le sabato. Namona Jésus ko biki sabato. Namona Jésus ko sala ba exploit. Oyo tangu mosusu yo komi ko luka yango ya koluka te nazo ebisa yo mwana na nzamba ko luka te. Mwana nzamba ko lela te. Mwana na nzamba ko mitungisa mate. Pourquoi? Parce que moto aza simana yo azana makoki ya nyonso tu. Azana makoki ya nyonso. Bien mais est-ce que si obongi sami pona koyeba na si obongi sami pona boye ya mwana na nzambe et si obongi sami soki na no bongi samate c'est le moment bien-aimé atozali mosala nzambe koyoka sonité ozali moyembi koyoka sonité c'est le moment ya yo ya ko se repentir parce que moment ici est komi peni moment ici est komi peni nazo belela yo na bolingo na nzambe tokota na profondeur ya évangile ya puissance ya évangile parce que soki tokei na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 4 pour comprendre que non Bible zo bana biso était le Dieu de ce siècle yé ayaka kapona ko aveugler peuple de Dieu pour ne pas que baye bana ko mona puissance évangile na zo bisa évangile za na puissance évangile za na nguya moto mon côté akosa yo moto mon côté akosa yo ya motuya o esengeli pona biso to yeba na kobongisa mitema na biso to yeba na kobongisa bizaleli na biso to yeba na kobongisa etamboli na biso to yeba na kobongisa esalelo na biso po ete koya Yesu Kristo ekomi pene. Bien aimé bilembo nyonso elobama na Matthieu chapitre 24 yango esi ekomi kokokisama na koyi kotanga rapidement na Matthieu 24 Bible zolo banangai na verset 4 Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise
bosenzela po ete moto moko te ayeba na kopengwisa bino, moto moko te ayeba na kobungisa bino nzela. Pourquoi yo mwana na Nzambe okomi kobunga nzela? Pourquoi yo peuple de Dieu okomi kobunga nzela? Peuple de Dieu, pourquoi ozobunga nzela? Bamona bapagano na kati ya mineme, na kati ya babar, yo pe na kati ya bar. Bamona bapagano na kati ya bafitilité, yo pe na bafitilité. Quel genre de mon Christ oyo ozali? Bien aimé, tikala mon Christ oyo ozali. Tikala na identité na yo. Ko changer identité na yo te, s'il te plaît. Nazo senga na yo moto zolanda ngai. Nazo senga na yo moto zoyoka ngai. Nazo senga na yo moto ozoyoka ngai. Changer bizaleli na yo. Bima na bisika mabe oyo ozali. Bima na kati ya masano ya mabe oyo ozali. Kangama na Yesu Kristo. Yenda zali solution ya nyonso. Kangama na Yesu Kristo. Yenda za solution ya bopemi na biso. Ya bopemi na biso. Bien aimé, Yesu nda pesa ka bopemi. Alors venez à moi. Bino ba ebo lembi. Bino ba ebo zoko kalisusu te. Akopesa bino bopemi. Bopemi ya solo eza bisiko yozo landa wana te. Bopemi ya solo eza na bakisi yozo kene kozwa wana te. Bopemi ya solo eze pai na Yesu Kristo. Libala ya solo eze pai na Yesu Kristo. Nazo ebisa yo voyage eze lokote. Eze lokote. Komi pesa te na kati ba voyage, komi pesa te na ba fitilité, mais ce qui est important pour nous, loko la bana na Nzambe, tomi pesa na Jésus Christ. Moto nyoso to ayambaka Yesu lokola mokonzi mobikisi azanga ke loko mokote. Ami tungisa makane loko mokote. Mais pourquoi lelo yo zolela? Yo mon Christ zolela pourquoi? C'est parce que zokota partout. Identité na yo zoyebana te. Quel genre ya mon Christ yo zali? Na kati ya mabe yo zali. Na kati ya kofinga yo zali. Na kati ya kotonga yo zali. Na kati ya makamabe yo zali. Bien aimé, quel genre ya mon Christ yo zali? Oh bien aimé, nazoyebi sayo motozo landangai, repens-toi. Repentez-vous. Repentez-vous. Bo se repentir na kati ya makamabe oyo bozo kambama na yango. To komi déjà na ngonga yango. Oyo makomi lo baki na biso. Soki to continuer kaka na Matthieu, okomona Bible zo na biso ete. Car plusieurs viendront sur mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Oh, bien aimé, ebele bakoya na kombo na ye, mais bazaya yete. Tika na yebisa yo bakoya ebele bakoya na kombo ne me bazaya yete. Na ligina yebisa yo tokosala bokeseni. Yemo kalobaki yango keno boko mona bokeseni. Namba eba sale na kanga na bosolo, namba eba zo sale na bosolo te. Bilembo komoni sama. Toko yeba bango na bilembo. Bile metika ngana yebisa yo. Bilembo ndezo tali sama. Ke o bazali ya Nzambe. To bazali ya Nzambe te. Bilembo ndezo tali sama. Ke o bazali ya Yesu Kristo. Ke o bazali ya yete. Nani ya yebisi yo ke motonyo soto tanga kombo ya Yesu Kristo. Aza Yesu. Aza na ngambo ya Yesu Kristo. Non, 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 non. Parce que tout dans la carte m'a commis. Bible dit bien. Car plusieurs viendront sous mon nom. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Pesanga mena bien siko zolandangai. Bileme makambu wana nyoso yoko yoka. Makambu nyoso tu yoko yoka wana basangwa minduki, o nzala, o nini, ebangisa yote. Mona na Nzamba ko banga te. Ngana ko lenga te. Pourquoi? Parce que na ebi que non, Yesu mosiko linanga zali. Mokonzi nanga zali. Oya telemaka na moment ya difficulté na ngai. Mais yo soka ka difficulté ye, il faut que ne bikota kota. O consulter ka combien de personnes? O kende boemabe, ozonga boemabe, ozoluka nini bien aimé. Solution na biso za Yesu Kristo. Solution makambu nyonso yo lukaka wana za Yesu Kristo. Soko kangami na Yesu Kristo nazo yebisa yo, bien aimé, okozala moto akolela lela te. Na mona bato bakangama na Yesu Kristo, bomo ina bangwe chansa. Paul oyo azalaki brigand. Paul oyo mokile mo eyebaka ye na qualité ya kuluna, na qualité ya moto mabe. Paul mokola kutanaka na Yesu, mokola yambaka Yesu, vina ye chansaki. Bien aimé, tika na yebisa yo, mokolo yo kokutana na Yesu, na vrai Jésus Christ de Nazareth, vina ye ko chancer. Oh yozo salawana, c'est parce que nano kutana na Yesu te na bomo ina yo.
nano kutana na Jésus Christ na bomoi na yo mukolo ko kutana na ye milele wana ko sila bikota kota wana ko sila ba consultation qui n'a pas par-ci par-là et ko sila vraie consultation c'est Jésus Christ de Nazareth ceux qui ont consulté Jésus Christ na zo bisayo problème yo za na yango e ko sila oko swa kimia muto abangisa yo te muto alengisa yo te toza na temps oyo esengeli na biso toyeba na ko sakola sango malamu ya Yesu Christ toyeba na ko sakola sango malamu na Yesu Christ alors bina biso aller partout dans le monde biso to kende partout na mokili pona ko sakola sango malamu na Yesu Christ to sakole loko mosusu te kombo ya moto te oh tala yo musicien ozolanda ngai place ozali yo koma ko yembela nzambe mais quelque part ozobwaka bijou ozobwaka André ozobwaka mutu fulani bien aimé ça n'a rien à voir na makomi bien aimé les seules personnes oyo azali vedette pona biso ba Kristo ezakaka Yesu Kristo soko ko kangama na Yesu Kristo bomo ina yo ko changer soko ko yeba na ko valoriser Yesu wana vie na yo pe ko za la valoriser ozo za la bongo pourquoi c'est parce que ozo négliger Yesu Kristo ozo zwa bilambo ozo tsa liboso ozi makambu na yo tie liboso ozo saela Yesu pona libumu pona makambu o eza ya pamba non tikana ebisa yo bokonzi ya likolo eza pona kolata te eza pona kolia te bokonzi ya likolo eza pona bayenge bene moyenge bene aza nani moto ayambi Yesu Kristo lokola mokonzi mobikisi na ye soki yo kangami na Yesu Kristo na bomoi na yo bien aimé vie na yo ekoza ya kolela te ekoza ya kolela te na continue na makomi Bible binanga na verset 11 plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Nazolo belayo bien aimé. Et si kozo yo kangai. Bato mabe bako telema. Ba faux prophètes si baye. Bazali. Bato twana ko yoka talisa. Lelo basa wapi. Bakoti na kati église. Pona ko bebisa. Kombo ya Yesu Christo. Nazo ebisa yo. Fait. Tala sala keba bien aimé. Sala keba yo zolanda ngai sala keba. Sala keba nazo ebisa yo. Parce que si baye. Ba faux baye. Baza déjà ba faux bazali tant musu balobaka na yo pe déjà tant musu c'est si yo ka pe bango oh mais nazo ebisa yo bokese nezali na ba faux na ba vrai ya ba faux ekokisa makate mais ya ba vrai ekobaka na ko se réaliser tika na ebisa yo kangama na Yesu Christ Yesu nde azali vrai nzela malamu esengeli ngai na otoyeba na kolanda bima na kata ba fitilité longwa na kata o abuzoba balobi bien ba faux prophète ba kotelema ba kotelema pona nini pona ko séduire yo moto oyo olingi komi pesa na kati ya bonzambe olingi komi pesa na kati évangile tango mi pesa na kati évangile nde makambo wana etelemela kayo mais na zoebisa yo ne crée rien na telemi pona ko ebisa yo ko bangelo ko mokote yo yake pai na Yesu Kristo o nyoso zo luka ekopesa mela yo makambo nyoso luka kawana oyo luka kawana par-ci par-là yebisanga nazo yebisa bien aimé soko kangami na Yesu Kristo okozwa yango na facilité na verset 13 balobi mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé moto akoyeba na koyika mpiko kino na suka ndi akobikisama bien aimé soki yo yika kampiko te okokende ko céder oko céder ba mingi bazo céder pourquoi parce que balingi vie apprécier alingi kaka tambola na mutuka alingi kaka lata malamu po mokile mona ye bien aimé eza na litomba te tika na ebisa yo eza litomba pona biso eza kaka Yesu Kristo soko yambi Yesu Kristo na bomoi na yo nazo ebisa yo vi na yo okozala moto ya kolela te atako kolela lokola bango te nazo ebisa kolela lokola bango te parce que oya za kati na yo azana makoki ya nyonso tu azana makoki ya nyonso tu azana makoki ya nyonso Bible eza clair moto ya koyika mpiko oya koyika mpiko ndiye akobikisama beleme yika mpiko nazo ebisa yo yika mpiko ndima na yo mokile finga yo mokile tonga yo kaka na kombo ya Yesu Kristo nazo ebisa yo oyo kozwa ekoleka oyo yo bande kokanisa pona kozwa wana kangama na Yesu Kristo na bomoi na yo beleme naza toujours na kati ya makomi Bible lobi na ngala verset 14 cette bonne nouvelle du royaume
sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Oh, tikana yebisa yo. Esengele te sango malamu oyo. Eyeba na kosakolama partout na mokili. Partout na mokili. Nazo yebisa yo tokozala limité jamais. Pona komba Yesu Kristo biso tokosakola yango. Tokotambola pona kosakola yango. Tokoloba sango malamu Yesu Kristo. Bayewa baza dans le faux. Cette fois-ci pas de blague. Il faut to sakola sango malamu na Yesu Kristo. Poete to yeba na kotalisa valeur ya puissance y évangile. Ba mingi bazomi yeba te nani oyo bango bazali. Kangama na Yesu. Nazo yebisa yo oyo za na kati ya mabe, répands-toi. Répands-toi. Duka bosala nzambe o se repentir. Yo pe mosala nzambe oyo za dans le faux. C'est le moment ya yo ya koyeba na kozonga. Zonga na se makolo. Zonga na se makolo, s'il te plaît. Nazo supplier ozolanda ngai, zonga na se makolo. Zonga na se makolo. Ayebi nini akosala pona yo. Moto abangisa yo te. Moto alengisa yo te beneme. Nazo koba. Dans verset 24, Bible le dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élie. Eh! Yokangai, landa malam, Bible zoloba ete, ba kote le ba faux Christ. Ba ponamia solo te bakoya. Ba faux Christ bakoya. Bien aimé, nazo ebisa yo salakeba. Salakeba. Koza la mosika ya ma comité. Koza la mosika te. Josué chapitre 1er. Verset nango 8. Soki otangi okoyoka Bible zo bananga ke mokanda ya bomoy elongwa te na bibebu na biso. To méditer yango butu pe moy. Beleme yo meditaka nini? Nini yo meditaka? Nini yo meditaka? Bakoya me kobangisa mate. Bakoya me kolenga lenga te. Maloba na bango bangisa yo te. Masakoli na bango bangisa yo te. Lisakoli solo na zoebisa yo, c'est la parole de Dieu. Lisakoli solo, c'est ça. Révélation solo yangoyo ezali makomi. Beleme oyo balobaka na yo wana ekoki kozala nango na kati ya makomi mais keba eza dans les faux. Eza dans les faux, dans les faux. Bible lobi bakosala ba prodige, bakosala ba miracle mais baza dans les faux. Laisse-moi te dire ce matin. Oyo nyonso zolanda ngai. Beleme bikamwa oh tikana yebisa yo ba démon pe basala kayango. Ba magicien pe basala kayango. Mais nazo yebisa yo le vrai miracle eza na kati ya Yesu Kristo. Na kati ya Yesu Kristo. Soko kangami na Yesu Kristo okomona bikamwa oyo nano mona te. Soko kangami na Yesu Kristo okomona bikamwa oyo nano mona te. Moto akosa yo te. Moto bangisa yo te. Kangama na Yesu Kristo. Kangama na Yesu Kristo. Yo mosalo zoyo kangai. Esi obunga tango molai zonga na nzela, s'il te plaît. S'il te plaît, zonga na nzela. Zonga. Bien aimé, zonga na nzela, nazo supplier yo na bolingwa nzambe. Ngonga to komi mabe. Mandoki balobaki na makomi yango esi tozomona. Makelela mandoki tozoyoka yango. Nzala ekoti, maladi epai, makamabe epai. Oh, nazo ebisa yo, ezali makambo esi ekomamaki. Ebangisa yo te mon bien-aimé. Kozanga na yo, kolela na yo, kolela na epai moto te. Kokene kolele pa ndeko te, tata mwasi te, mais lele pa na Yesu. Parce que apandi maboko, alobi venez à moi. Bino ba ebo lembi, bino ba ebo zana mikakatano. Boya yenda zana bopemi. Bopemi eza bisiko yo kenda koluka wana te. Bopemi eza pa na Yesu Kristo. Soko ye pa na Yesu Kristo, okoza bopemi ya solo. Tikanga na yebisa yo. Yesu azana makoki ya nyonso, moto abangisa yo te. Yesu azana makoki ya nyonso bien-aimé. Bino ba ebo zana katsa mabe, bo se repentir. Botika mabe boye pa na Yesu Kristo. Bien-aimé, na tie mundelo te, na zoloba na yo mwana na nzambo zolanda ngai. Tika mabe, kangama na Yesu Kristo. Yo mosali oza dans les faux.
c'est le moment ya kokangama Yesu Christo. Nazoyebisa yo, Yesu est capable ya ko changer bomoi na yo pe kopesa yo valeur. Yango ezalaki motuya ya makambo ngala lingaki na yebisa yo. Ngonge ezali susu te beneme, c'est le moment ya biso toyeba na komipesa na kati na Yesu Christo parce qu'il y a une solution pour na biso. Tika nzambe na ngai apambola yo. Na bengami na kombo ya pasteur Daniel Kitamvu oyo nazali mokambi ya église ensemble merci yolo oyo ekambami na le visionnaire mon père spirituel Richard Kiangata azali résidé na France je pense que église na biso ezwami na Yolo Sud sur avenue Bongi numéro 13 avenue Bongi numéro 13 nazali pasteur nayambaka chaque lundi de 10h à 16h ba programme nanga ya kilt ezali mercredi na 17h30 jusqu'à 19h30 jeudi aussi 17h30 à 19h30 dimanche kilt d'adoration tozalaka a na ngonga 9h30 kino na 12h30 et puis kaka le même lundi intercession eza de 17h30 kino na 19h et mercredi nazaka na culte ya délivrance pour na ba famille toyebaka na kosakola sango malamu ya Yesu Christo yo oyo landi ngai numéro na nga téléphone ezali 082 026 49 87 na bandeli pour na bonne compréhension 082 026 49 87 vraiment na tombeli bino boyoki bolamu ya émission oyo nzambe apambola biso merci.